Ya solo bendeko ya solo ndenge tolobaka mikolo nyonso bozali wana na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu. Lolaka mvuluzi kimbangu ezali chaîne moko oyo ezongisaka bino na koyeba bobino, na koyeba kokundola, na koyeba esika nini oyo moko na moko na kati na biso auta. Touta na misisa moko quelque part avant tokoma nzete, avant tokoma ba fleur, avant tokoma nyonso touta quelque part na misisa wana nde on bengi ba ancêtre na biso. To neglijaka bango te, to belelaka bango po bango nde bazali nzela oyo ememaka losambo na biso epai ya tata. Soko négligé olobi ke te ndenge basango balobelaki yo, ndenge bapasteur balobelaki yo, bankoko na bino wana bandoki. Ah papa mama matali yo ngai nalobaka na nga clair, christianisme ezali ya biso te. Oyo nyonso mindele bakreya basala na ndenge na bango eza ya biso te. Biso tozali na baoyo ya biso, bobiso babengango bobiso. Mondele kolingaka te jamais aluka bobiso ya biso alute wana ya bango. Bango bakolinga te bakopie ya biso, me biso tokangama na oyo ya bango mpona fimbo babetaki bankoko na biso oyo baobligaki bango balanda oyo ya bango, eyo okangami nango sans fimbo. Sans que babeta yo fimbo me olobi te na kotika te ngai kaka yango yo, me bakoko no bakotaki wana malgré bango mpo ete fimbo elekaki makasami tika kaka mpo fimbo eleki na ndima. Donc koko na yo baobligeaki ye, yo baoblige yo te, yo moko mikotisi mabe ikama yango wana pasi na yo, origine ya malheur na yo, ya souffrance na yo nde yango wana mpo oyebi boyo te. Oza kobeta tolo na tata ya moninga, oza kobeta tolo na tata ya moninga oyebi ye te. So azalaki nani soki tata na ye wana bakopelaka na bana na ye mpo baliaka yo na butu, baya kosilisa yo bana na butu, banyokolaka bana na yo, yo olobi te nalingi ya tata na yo azala mpe yanga. Ah, malheur na yo, misère na yo, à l'origine nango yango wana. Namokuse. Voilà bandeko tokoya kometa solo tobakaki na chaîne na biso tevololaka mvulisi kimbango tawa biso kopesa matondo na tata nzambe ya mpungu tolendo ya solo ete bankoko wana babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzahapiga ungu kalunga 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 aza lokumu yende kolo mupepe eza kobima oza koyoka efe nango boza koyoka me bozomona yango te, moyokanga yango eza te, moyo simba yango eza te, me eza koleka, moyo empeshe yango mpe loba ebima eza te, me eza fimbu. Maloba yango nde eza fimbu makasi monene. Matondo na bakere na bino, matondo na balaiki na bino, nazalaka nango besoin. Bakere merci, matondo oyo batya bakere na bango, matondo na balaiki na bino mpo ete ya solo nga nayelaka na ngai biso, nayelaka nga bino bobiso. Nayelaka bino ke tata luka bakoko na yo oyo bakenda bango nde losambo nde kokende koleka travers bango. Soko olobi ke te tika ndenge nobelela koko ya moninga, koko Mathieu, koko Philippe. C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est un nègre qui nous appelle là. Pourquoi il nous appelle? Allez au diable!
donc akobenga na yo po ayebi yo te nazala te wana eza bakoko na yo te bakoko na bakoya koyebisa bakomela yo bango te na babikanda baloba te mpo na nini bandeko balobaka non te ifo kotanga mikanda wana boye ya solo me mpo na nini soki ezalaki ya solo mpo na nini babanda nano te na bato babanda mokili oyo bayebaki tata nzambe liboso babanda bakombo na bango nani matondo matondo azalaki wana nani Chibwabwa akendaki wana ye nde azalaki na siko bango bazalaki 300 000 ans avant bango baya histoire nde bango bakoko na biso bazalaki nango mais kosala koyeba eza nde liwa ya ndambu te me liwa mobimba la connaissance oyo nayelaka bino matondo kembo komi ezongomele ye tokoti na sujet na biso du jour toyeli bino solo ke bitumba eza liboso na porte bitumba eyeli na kati na mama Congo balobeke bitumba ifo ebunda kaka na ndako ya mama Congo ifo mama Congo badepiese mama Congo bakata ye mike mama Congo alobi nga mpe naza na bana na nga mpe bazali oyo natiaka motema bazali bana yango mama Congo azoluka bana tutotourne bana babi te biso tokoyokela yo te mama tokoyokela nde oyo mopaya aza koya toyokela ye mpo toboma yo mama mama alobi bokama loba mama alobi bana me nga na komelisa bino mabele mama mosusu akopesa bino nde nga na kopesa bino te nga nabota bino ngai naza oyo nabota bino mpona na mama wana te mpo azoya mpo alati bamvwela mpo alati kitoko mpo aza kodendaka mpo atie bacouleur bamini te kolanda ye te landanga mama na yo bana mama Congo baboyi bakaboni oyo ake na gauche oyo ake na droite oyo alandi boye te nga na kolandela nga wana nga nake na buda nga nake na musulman nga nake na protestant nga nake na catholique nga nake na kimbangiste nga nake na boye bana mama Congo bakabwani esengo munguna sekle alobi voila tolukaki bakoma na sikoyo bakabwana bakaboni wana bazoluka tata bazoluka mama te bazoluka mama mosusu tata mosusu oyo ya bango te baboyiko tata wana salite wana mama wana salite wana ndenge mama yautaki oyo bakomelenga na mokanda oyaki na mpoto nalingi mama wana aza bien alobaka français mama wana aza bien alobaka anglais mama wana nalingi nasuki nali te wana alors tokota na mozindo ya problème na biso ya mokolo na lelo na mokolo na lelo bandeko suivez-moi attentivement. La guerre est là devant nos portes. La guerre est là devant nos portes. Quelle guerre? La guerre est là, nous allons vivre cette guerre. Personne ne sera épargné dans cette histoire. Ils sont tous là. Mama Congo, Lyon, a Congo Monoko. Alors, entre. Mama Congo alobi tenga na kufa na ngate bana na nga baboya bokota na bino bakokotaka baza kokotaka bokota na ndako mama Congo baza kokota na munoko mama Congo alobi tenga pe na kuno komi na nga pangole pangole asalaka ke akosani kokufa abimise olemo molai abimise olemo afeste papillon bafourmi bainsecte nyonso lolo feti na biso ebandi batondi wana ntango mama Congo akokanga munoko na ye ntango mama Congo pangolais akobenga lolemo na ye moko akobima akozalaka te tokomi nde na ntango yango me bitumba eza na kati bitumba wana eza na kati ya mabele ekolo Congo bandeko nanga bolanda eza nde ntango deja lobi eza mokolo oyo tata kimbangu ya ntungunwa abanda bisala na ye mokolo yango nde alobi oyo mokolo mokili ya Congo ekoloba balobisa biso le 6 avril ezalaki 1921 biso mpe tozorapele bino ke lobi eza le 6 avril oyo tata Ngulusi Kimbangu ya ntungunwa abanda misala na ye oyo tokohonore ye mokolo ya lobi nakozala oblige na ye ata même après vers 12h30 nakoyela bino nayebisa bino nini eza koleka na kati ya belekolo Congo tata alobi nini
tata Vulusi Kimbangu da tungumwa alobi nini po ata bandaki ba miracle ne ko bada lobi miracle ne asalaki nini to expliquer bino comment espoir na mukuse mais kozala malamu donc lobi rendez-vous ezali na kati na biso tozana bino na 12h30 à moins comment 30 minutes il y a en mémoire il y a Vulusi Kimbangu bien tungunwa bokoyeba eloko nini ya sala ndenge nazo ko bemonza kati na biso matondo ba kер na bino matondo ba like na bino alors tokota na kati na mozindo actualité na biso. La guerre est là devant nos portes, la guerre qui nous arrive, la guerre par procuration comme les gens le disent. Oyo banguna basangana ki ba la biso bitumba, mais bitumba wana te le bena ki bino ki bota na proviser na bino bokomona na kati na Ukraine bokomona bitumba moto ya Ukraine bokomona Congo en miniature. Congo miniature derrière la carte de provisoire la bino bokomona et effectivement c'est ça ce qui se passe aujourd'hui na carte de Congo. La guerre est là devant vos portes. Bitumba ezakoya inévitable. Bitumba ezali koya na mapele Congo. Bango nyonso bakoti na mindoki ya modèle na 4 coins ya Congo. Ceux qui ont la binote, ceux qui pressent la bino na Kinshasa, na la télévision, la binote, ils distraire bino, na pasteur, na l'église, tout ça, ba distraire bino na théâtre, na nini, mengai, na ko distraire binote. Na va alerter bino les choses réelles, ce qui vous arrive. Guerre bitumba ezakoya. Bitumba ngo ezoyera ndenge ni. Bango nyonso bakoti bango poete eza bitumba moko apocalypse. Oyo balaki Armageddon et koya la kati ko bundama balaki que de la dernière guerre mondiale il faut aller quelque part et dernière guerre mondiale wana rendez-vous na bango ba pesi wapi na Congo rendez-vous ya 3e guerre oyo bakobunda na monde entier epesami na Congo bango nyonso bayela bibundeli na bango moto na moto azwi kwela yalobi no nga na vandi na est nga na vandi na nord nga na vandi na sud nga na vandi na centre bango nyonso baza na mpembeni nzinga ya Congo mpo na bitumba oyo eza koya ndeko ozokanga malamu ozokanga malamu bozokanga ka kuna na Kivu te bitumba na Kivu oui wana eza les portes d'entrée ya makambo nyonso na monde porte d'entrée eza na Kivu na est kuna mais bitumba tokovivre yango na Congo mobimba au moins Nzambe asala le contraire mais ce qui se prépare na badémon ezali ke eleka na kati mokolo Congo landa malamu c'est le moment où changer des allées au changer caractère, au changer mentalité, au changer façon qu'on vivre. Yomoko connaissant mentalité d'Abisso, connaissant notre façon de voir les choses. Est-ce que vous êtes prêts à se battre avec Bangouna Nabino? Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez le gouvernement, vous avez le défendre. Le gouvernement Nabino est dans la Bangouna. Armée na bino eza na maboka banguna ba institution na bino nyonso eza na maboka banguna banani empire Imatuti. Comment empire Imatuti a vu bakamona bino nyonso quand l'empire Imatuti se préparait pour occuper tout la carte de Congo, vous étiez dans la distraction et cette distraction la binango c'était les pasteurs, c'était les évêques. C'était tous ces musiciens, théâtre, comédiens, tout ça, il y avait une distraction. Mais les gens, bon, tous en armée, l'air, nous allons s'organiser, souvenez-vous encore. Nous avons les cigales, bino ba cigale, bokolela, bino ba cigale, nous avons bino ba cigale. Bon, on a des vidéos dans la cale, na baleko traité bino de cigales. Oui, ma camarade, histoire la fontaine, cigale la fourmi, na moment bango ningi baninga musoza ko bomba biloko, bango bazo crier, bazo sakana la distraction. Les comment qui dans le temps yango, ba cigale, ba ko la fourmi, ba pesa bango damage. Et c'est ce qui se passe chez nous. Voilà, la guerre est là et cette guerre, oyo ba démon, ba engagé ba tout empire Imatuti. Ba engagé ba empire Imatuti, ba tie bango du bosso. Ba bino aucune toi si on vous donne tout ce qu'il faut. On vous donne pas fournir mais guerre wana ezalinde bitumba ya Satan, ya démon, na data nzambi, na mama ko.
et pour les kanakati na Congo baye ba kotisi nyonso eza wana. Bon, alors mes frères, mes sœurs, on va accompagner Empire Imatoti, moyennant l'argent, parce que vous aimez bien l'argent, vous aimez bien la corruption, vous acceptez ça pour vendre votre nation, pour vendre vos sols à cause d'argent, et vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Parce que bateau, nous sommes acceptés qui corruption. Suivez-moi attentivement. Bateau, nous sommes acceptés qui corruption. Bateau, nous sommes acceptés que travailler avec service à démons, service à tout, il m'a tout, payeront cher. Bako fouta cher karma wana. Malheur na bino patron, ça bino bozong ça. C'est ça bino bozong wanzela wana boboyaki. Mais malheur à vous, boko fouta yango mingi. Surtout bana na bino tina 4 ans, je ne pensais pas que ceux qui nous ont basali grâce, non, nous avons fait la grâce mais là-bas. On a nyoko ni mama Congo, ba ko grâce wana. Nana bien. Oh, nyokoli mama Congo a fait souffrir bana de longa, a fait souffrir bana de laka. Autant que le bela bino, bozo linga ko yo Congo te, bozo traiter biso. Na ba Congo nyoso bolinga ki bo traiter biso di kamute metuza ko tala, esikali nzamba za ko komba biso ko yemoki. Voilà ben de comment sommes le Congo, la dernière guerre, autres qu'on va la catch dans Mukili, Ezakoya, la catch dans Mabele Congo, et voilà ben de que Bele Bazakoya, Bateke Mitumba, et commis la catch le Congo, Mama Congo, Oyotomi, Azali lui en Fongo, le Monoko, Bama Kandi, lui en Kofi, Bazako Kota, Bazako Kota, que nous tata, Missumia, Mama, Lyon, Kuna, la Katina, misopona ye bazwa borgane nyonso ya mama Congo na kati bana no bimisaka na libanda mama Congo bokota na bino papa moko atunaki ngamo eyano papa ebongo makambo oyo tozokomona pillage ezosalama na kati na ekolo Congo ya bakar wana eza koleka tata azoloba nini po alobaki wazalendo ngai otamba wazalendo te po décision nyonso oyo ezoleka na kati na Congo tata moto aza kodeside ce n'est pas bandeko wana baza kobunda. Ce n'est pas maï, mais nous avons décidé, nous sommes beaucoup de tata nzambe. Nous sommes beaucoup de foulus kimbango. Nous sommes beaucoup de monde qui peut vivre en dehors. On dit bien. Alors, tu as côté à l'endroit où nous avons décidé. Donc, moyen, tu as tout le monde qui a bandé comme ça. Le bel bango, tata, a levé, botika bango bazwa. Botika bango, il y a un petit sujet, il a levé que pangolais, a bimi sur le lait. Si les séduits que Lyon a causé qu'on couvre pour les monocos, Bakota, va se servir des Cambodia. Voilà la réponse pour tout ce qui yango wana qui était des alliés tata yebi. Azako mona malobi tika bango pote pesa materia na bana na ngai oyo ba yebi te ke mabele ya bango mais bango mo pe bana ngo soko pesi 10 000 yo bimisi biloko 1 million. Moi, c'est pelé. Ah, kende na yo, kende ko voir ma dé, nga pona nga 5 000 ekoki na ngo, pona nga 1000 ekoki yo kende na 1 million wana. Bana wana ba yebi na te ko soso. Voilà comment nous avons sorti la tête, donc guerre des Awana contre démons à s'organiser pour terminer guerre na carte mabeli Congo. Après, yo vous en prêté aujourd'hui on a encore là toujours distraire yo, kamute toujours distraire yo. Donc bon nous sur la trahir mama Congo et que souka la bango ba futa. Moka kora tete il faut futa pour que ozalaki onyokolaki mama Congo, au bundisi mama Congo bele contribuer na ko bundisa mama Congo, il faut au futa yango. Alors on va comment sommet le Congo ya solo keto ya ki poete to le bela bino makambo oyo ya ezo de kana kati na Congo konyo kwa na kati na Congo ya solo bande kwa biso na kati na Kinshasa na kati na 4 kwa Congo baza konyo kwa pona nini kozanga mai kozanga bilei kozanga courant kozanga banzela kozanga nyonso malamu mutako vivre nango mais mboko bakumisa ngo etonda bomengo banani baza na sibelo kwana oba kubenga ka ba détournement de fonds oyo ba deni public biloko nyonso oyo basali ke kesa l'état et comme zéro que ça ne soit moitié nani baza à l'origine baza à l'origine oto sabango ke bazo sala mosala ya mpunda boke la ngandenge boyoki na biso bino réponse nini nous avons pas de biso te tikala ngo bazo welela nini bandeko no bazo welela nini o te bandeko na nga ba baza na bango bato mayele baza ba politicien baza ba nani baza ba pasteur tout est pour eux rien pour les autres bon tika bango tata lobi c'est la peine perdue musala ya bunda
musala ya mpunda oyo bazozwaka pasi koniokwamaka mpo ete bazwaka mbongo bakenda kobomba baza koniokwama ngai nalingi nakoma na 10 milliards ngai nalingi 20 milliards ngai nalingi 500 milliards Hippolyte alobi nakomi na 500 milliards mais esili ye lokoso te te ngai funa zwa lisusu te ekoki te babelge balobi te biso fo tozwa kaka nyonso biso kaka bakar wana nyonso elekaka na cuivre na uranium na coltan nyonso ya biso nyonso ya bino bozwa kuna mpe bapolisi abi te biso fo tokonte bachiffre bango bazokonte bameto réaliste bazokonte kozwa bameto biso tozokonte kozwa bapapier tokomi kaluga tata nzambe mpungu tulendo vulus kimbangu ja ntungurua tata telema kilumbu nendeke mbasi tata telema abalaki ba miracle na ye yeso tokopesa bina ngonde lisolo nde lobi aba miracle na ye o mingi bato ayebi oya tombokaki ezalaki le 6 avril 1921 tata alobi bofanda bana na nga bobanga te bolanda bobanga te ngai nazali bobanga te bakomona ebeyela bango donc baimpérialiste badémon impérialiste oyo bayela bitumba na congo bayepeki tozwa avant topasa nyonso bozwa ale baveki babimisi bakare nyonso balingi kotinda banzela mosusu nyonso ekomi batrake nyonso ekomi na congo nyonso ekomi na kasumbalesa nyonso ekomi na kota moba nyonso etondi ekomi embouteillage 3 rangées ya embouteillage bazozela course au pouvoir bakati bakende kotika bazonga lisusu tata alobi tika bango bazwa tika bango bakota na lolemo ya pangolais tika bango bakota na monoko ya lion tika bango bazozwa mabanga bazozwa mabende bazozwa nyonso ezokende bandeko na biso bango mpe course au pouvoir bango course ya nini bazwa papier non nga 3 milliards 10 milliards 15 milliards tout pour nous rien pour les autres bon nyonso mpona bino mpona bana kongo abe na kongo eloko eza te oui bon ça va boningi nini oyo bapapier biso tolingi tozwa bapapier non allez chacun de nous 21 000 $ à chacun ok allez et les autres enseignants et les autres oh non ils n'ont pas besoin de laisser ces gens là ils n'ont pas besoin est-ce que qui réclame ils n'ont pas besoin laissez-les eh bien merci tikabango bandeko bolanda ngai mokebi nyonso émission na ngai ezalaka elaborataka te ezalaka blague te toyaka wana oyo nakoloba soki ozo comprendre yango te benganga tuna ngai nakoexplike yo mais série arrive tata nzambe azokosala mosala na ye azosala kala te bokoyoka voilà bandeko bazokosala course au pouvoir avec des papiers bazwa papier ebele bakende otiango wapi landa démon impérialiste azwi baminere na biso azwi baor azwi bauranium yama biloko tozowelela ngo kaskate kozwa yo ofele minere stratégique ofele prene gratuitement bango bazowelela bapapier baninga bazwa mabanga baor ezo solide bango babi te biso ka le papier bazowela papier et bon bozokentiango wapi bozokende tiango bana mama Congo bozotiango wapi oyo boza koyiba bozotia wapi boyebi esika bazotia peine perdue basi bapapier ebele babili kozongisa epa mundele tenga na inga tia na Dubai tenga na inga tia na Suisse tenga na inga soma chateau na Belgique ninga soma chateau na Espagne ninga soma chateau na île ya Caraïbe bazozwa mabende na bino nyonso bazomema epa na bango yo mpo ozwi mbongo ya bio ozwi bapapier wana selo ozobenga mbongo instrument wana ozwi yango mpo okei na bango na epa na bango mpe bazotala mpo bayebi que vous êtes des grands voleurs cet argent là vous l'avez volé et il vous aide
Ils vous aident. Ils sont en train d'aider ces voleurs-là. Non, 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 voler. Moi, je vais t'aider. Je vais te mettre un placement quelque part. Non, non, viens, viens. Regarde, mon frère est là, mon frère. Il faut aider, c'est mon ami. Hein. Donne-lui, laissez-lui. Allez, ouvre quelque chose. Non, mets à mon nom. Mets au nom de celui-là. Ton fils, ma soeur, même le nom qui n'existe pas, mettez. Ça va passer pour la table 3, 4 changer, quand on va prénom changer, non. Allez, faut-moi le compte. La peine perdue, Moussalampunda. Moussalampunda, je m'en a passé à Pamba, mon frère ministre, mon frère député sénateur, mon frère président, mon frère Oedio Sodoro Kedobomba. C'est la peine perdue, nous autres pour rien. Ceux qui ont joué un autre exemple, regarde-moi, Hippolyte Kanamba à côté de toi. Qui a combien de milliards? Mais il est là. Il est là, donc le Bakaka. Avi yango ebele etondi ete aza kobakisa kaka matondo na bakere na bino matondo bakere na balaki etumbu mes chers amis, peine perdue etumbu bazomona pasi akokima yango ndenge nini akotya yango wapi apesa moto akende kobomba apesa yo akende kotya koye akende kokunda na jardin akende kokunda na ferme me bandeko nde bazolela bazangi mai ya komela bazangi mai bazangi banzela bane lokote à cause de toi. Ah mon frère, raisonnez. Oyaki na nini lero yaki na mokili. Tango bote magana ba million boni dielo. Ozo rappelle à dielo. Ba msuba yaki na ba botine avec quoi? Pas même 5 € na una botine ou na poche. Ozo rappelle kaka ndeli wana. Kuto ozala même botine wala otala makolo ba otala yango te. Voilà, le Congo, l'Occident, ce sont des voleurs. Et ça leur arrange que vous mettez l'argent sur les comptes bancaires et cet argent-là, ce n'est plus à vous. Donc, à peine perdu, vous avez fait un boulot inutile. Donc, alors, opération occidentaux, très bien. Occidentaux, très bien. Laissez-les prendre. Laissez-les prendre. Ils viendront avec ça chez nous. Ils viendront avec ça chez nous, on va mettre ça dans nos caisses. Et après, je ne sais pas qui va réclamer que non, c'est eux. Donc voilà, vous êtes des grands perdants. Bande Konangai, vous êtes des grands perdants. Ça fait longtemps que ça a émission, ça a une émission, Bande Konangai, vous êtes arrivés dans Souka, dans le chemin à Bino, mais vous êtes des grands perdants. Parce que vous avez dit sauter. Tout ce que vous disiez, personne ne nous a écouté. Botangisi Makila. Makila ya bane za kotanga, makila ba mame za kotanga, ba viole za koleka mikolo nyonso, makila wana zo réclamer vengeance. Makila wana zo réclamer vengeance. Et jusqu'à la 5e génération, vous allez payer. Vous allez payer. Qui croyait qu'aujourd'hui, la France, ingénieur, licencié en économie, le président économiste Souka, président, il y a France Emmanuel Macron. Il y a top Azraki, comptable, il y a un service à Batouana. Ah, il y a une comptabilité. Ah, mais comment un grand comptable, économiste à Mounene, mais à quoi est-ce que France faillite? Posez-vous des questions, comment la France a failli, quoi est bien faillite? Si endetté, vous avez tout noté, économiste Moutazu France, économiste Moutazu dirigeant France, Macron a géré l'économie et a créé encore un problème où il rend l'économie en France encore plus pauvre. Quand nous avons des sanctions avec la Russie. Il y a des sanctions, il y a des économistes qui calculent que non, ceux qui sont l'économie n'a besoin de la partir parce que vous bloquez, vous bloquez, non, non. Bon, peine perdue. Et tout, il y a tata Fossala, à Salibango, confusion. Alors, voilà le combat sur le Congo. Alors, ces gens-là, vous pensez que ce sont vos amis. Ces gens-là, vous rêvez dans vos rêves que oui, je suis les bien-aimés. Ces gens-là, vous quand vous avez maillé le Kabango, parce que vous avez la haute diplomatie, vous avez en considération. Ils vous prennent comme des chiens, des petits chiens.
Ils vous prennent comme des idiots. Ces gens-là, c'est bateau, ces idiots-là, on les manipule pour sacrifier son peuple, il accepte. On lui manipule, on lui fait ça, pour rendre son pays plus pauvre que nous, il accepte. Est-ce qu'ils vont te prendre en considération? Ces gens-là vont te prendre en considération parce qu'ils t'envoient de faire du mal à ton pays, de faire du mal à ton peuple, et tu le fais. Tu le sais au fond de toi, tu le fais, parce qu'on t'a demandé de le faire. Est-ce que celui qui est en face de toi, qui te demande de faire, qui t'oblige de le faire, est-ce qu'il peut te considérer? Est-ce qu'il peut te respecter? Tu me tournes la question. Qu'on respecte Bango, qu'on j'en en considération ou pas? Tout ça qui est émission à moi, na 15h, tout le monde qui Bango, autant que moi qui a solo, mérite, va y avoir ventir dans mon théâtre, na Bango, il y a aussi encore un partenariat privilégié. Avec qui? Avec les Congolais. Ils nous prennent pour des idiots. Ils nous prennent pour les idiots au XXIe siècle. Quand on comprend rien que l'Américain va se faire bon sambo comme au terme au Kenya. L'Américain va construire un pays moté à part États-Unis, Mboka Bango. Les autres pays, la Kenya, va payer où être la ville. Bien vous avez qu'il a vert, il va faire la mode. Mais qu'il a jaune, il y a bleu, et bien voyons voir. Voyons voir la suite. Comment suite la ville Gozala? Pour vous ne comprenez rien. Chaque jour, je répète toujours l'histoire de Bokassa, de Mobutu, de Tchombe, de tout ce monde-là, lesquels Bosso, Oyoba, poignarda Bango, comme Mobutu a dit. Comment est-ce que oh, mbele kokota te marbre, amukomona yo, oh, poignarder yo te. Et ma kilo me parle de jaune. Que non, banito mona makila jaune tel bosso na bango ou makila blé. Mes chers amis, na yini na ngabinote. Na pour l'intérêt de la nation. Ce que nous avons c'est pour l'intérêt de la nation. Et je vous dis bien que rien n'est trop tard. Rien n'est encore trop tard pour l'instant là. On peut faire quelque chose, ok, comme on dit, oh, on ne croyait pas. Parce que Kimbangu est avec nous. Nzamba Pungutulendo est avec nous, Tata Zanabiso. Mama Congo est avec nous. Ça demande que les têtes des gens de réfléchir, de raisonner, de ne pas suivre le chemin de ces blancs-là, de ces démons qui vous parlent de la démocratie, de ces impérialistes qui nous ont induits en erreur, de ce que nous souffrons là, c'est eux. Et ce sont les mêmes impérialistes qui viennent chez nous pour nous dire, écoutez, maintenant, on va changer de stratégie. Encore une fois, allez, tombe dans le théâtre, la bus encore, pour dire les autres qui sont encore dans l'ignorance. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est le partenariat privilégié. Et il faut faire tout pour être tout aussi. Moussalam Punda. Dans le XXIe siècle, à l'ère du verseau, tu penses qu'on va encore revenir à l'ère du poisson? Vous pensez qu'on va encore revenir à l'ère du poisson? Mes chers amis, vous êtes où là? Je vous rappelle, nous sommes à l'ère du verseau et de la vérité. Tout ce qui est comme mensonge, mafia, nini, et qu'on s'est répété de sauter parce qu'elle tourne au grand bouleversement. On va te protéger. Vous avez pris les Polonais, vous avez pris beaucoup de gens, des mercenaires à gauche, à droite. Vous avez payé ces gens le prix de 10 000 $ par mois. Vos frères à vous crèvent, manquent même 100 $ de salaire. Salaire impayé, 100 $ mais impayé. 80 $ impayé 6 mois. Ah, Bana Mama Congo. Bana Mama Congo. Ah. Hey. Mais c'est la malédiction. C'est la punition. Vous allez subir cette malédiction-là. Même avec tout ce monde-là qui se moque de nous, qui nous insulte, à cause de tout ce qu'on dit la vérité pour sauver nos amis. Pour sauver nos amis, nous avons tout intérêt de sauver nos amis, de sauver nos frères. Alors, pas de laisser cette place-là parce que lui, il cherche à être manipulé par quelqu'un. Manipulé par qui? Par les gens qui sont à la base de notre souffrance.
Ceux qui ont joué Mayele, ne suivez pas ces gens-là. Nous sommes capables entre nous de redresser l'économie du Congo. Où nous irons avec la politique? Tant que la politique, quoi? Politique, nous ne laissons pas. Sauf Bango, avec des stratégies à Bango. Politique, nous, en Afrique, on va ah, c'est quel pays, mais utilisant politique, il y a bien, mais la démocrate, et voilà, pays n'a pas commis, voilà ce qui est, voilà, ça c'est la démocratie, pays. Pays, nous, les Américains, bah, pas ça, et nous, oh, grâce aux Américains, et voilà, ah là là, grâce aux Américains, vous citez les gens, un seul au monde, et ça, c'est zéro. Et vous, maintenant, comme vous avez des semblés jaunes, orange, et avec vous, ils vont signer des partenaires privilégiés, win-win. 50-50, vous allez vous partager, tant qu'ils prennent gratuitement. Ils prennent ça gratuitement. Qui est cet idiot-là qui va accepter? Il prend gratuitement quelque part, et toi, tu l'obliges de venir avec toi et de prendre, de partager 50-50, tandis qu'il prend ça gratuitement pendant des décennies. Pendant des décennies, ils prennent ça gratuitement. Et toi, tu lui dis, non, 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 ne prenez plus ça gratuitement, ne passe plus par d'autres chemins. Viens chez moi, nous allons diviser 50-50. Donc, ils ne sentent pas qu'il y a une force derrière toi. Donc, le bateau adversaire, on a le coffre au bête, il y a le coffre à Jongse Sima. Non, mais il va se moquer de toi. C'est pour ça qu'il se moque de nous. Il se moque de nous parce que nous, on comprend rien du tout. On croit que oui, l'Américain va aider Bissot, le Français va aider Bissot, l'Anglais va aider Bissot. Mais vous rêvez ou quoi, mes frères? Vous rêvez ou quoi? Au pays, tout le monde a l'écart de l'eau, tous ces pays là-bas, là. Sauf que ça, venez. Si Burkina Faso vous a dit non, non, chez nous, on va dire oui. Vous les Français, venez. Et vous les Américains, les Anglais, venez. Ah, mais les autres se moquent de vous, ils ne veulent pas de vous. Mais nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Mboka Wabino. Vous êtes prêts. Mboka Wabino. Boye ko mpa vumoya bakoko babundela mabele wana boye bango esi abuze na Kinshasa boye ko kumpemba boye bien na zongo le bino ko boye ko kumpemba boye mvulushi kimbangu dan tungulwa boye mama kipa mvita ndola boye bakoko babundela Kongo makila na bango batata bango maboko pona Kongo wana makila na bango so pona Kongo et makila wana ils ont réclamé vengeance. Voilà, le Congo, tout ça qu'on va le arrêtez de rêver, ces gens-là ne vous considèrent pas. Ils ne vous considèrent pas, ils vous prennent comme les insectes. Parce que comme ils vous manipulent, comme animaux, comme des insectes, voilà valeur, voilà dignité, mais ils vous mentent. Mais il a donné le coup que non, mais toi, avec toi, on va aller loin, signer ici. Allez signer, c'est bon. Bazoko Sabino. Pour abonner pays, abonner nation na bino. Matondo, voilà ben de koba na somme ko Congo, tokei wapi tokei na kati na mboka oyo to belela na mboka na pas la biso na Nord Kivu comme la Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour votre information, ben de ko Bunagana et Sali autour de la 4e année entre les mains de ces Tutsi, l'empire Imatuti, c'était un arrangement, ils ont dit baron d'essai. La répétition, toujours. Pour la bien pour répéter pour la meilleure compréhension. Ben, c'est là que ballon d'essai, un arrangement entre Bango, il y a une frontière ouverte jusqu'à présent, Kota Bimande Molingi. Donc, mon côté, c'est un droit à Koloba. Gouvernement, présidence, il y a Congo, bazana pouvoir te ya Koloba. Non, fermez-moi ces frontières. Non. Arrêtez de rêver. Bazana pouvoir te, tout vient de l'extérieur. Ce sont ces mêmes Américains qui viennent de signer les accords avec le gouvernement congolais. Ce sont les mêmes Américains qui ont obligé au gouvernement congolais de laisser ces frontières-là ouvertes. Même Américains qui ont créé M23, qui créent AFC, qui laissent nos frontières ouvertes parce qu'ils obligent. Laissez-nous ça ouverte. Goma Tombe,
Bukavu tombé, Uvira tombé, Mboka ouvert à moitié tombé, en fait, moitié tombé. Le reste est tombé comment? Les gens se posent des questions comment? Écoutez-moi. Mboka nous avons tombé avec accord. Ce sont des accords. Secret, accords. Ils ont signé des accords. De céder, il était temps pour céder Goma. Il était temps pour céder Bukavu. Il était temps pour céder Sud-Kivu, Nord-Kivu. Il était temps pour céder Kisangani, Butembo, Ituri. Tout ça, ce sont des arrangements. Arrêtez de raisonner autrement que non, nous avons la FARDC et nous avons la Kassi. Comment chaîne YouTube. Eh oui, on a récupéré là-bas. Ils vont récupérer par arrangement. Ils récupèrent par arrangement. Oh non, on laisse un peu, on les libère un peu ici parce que ça ne sert à rien pour ne pas voir les amis. Comme ils ont promis là-bas, comme aux Nations Unies, ils ont dit il faut céder. Tout le monde, c'est quand même flagrant. Non, ça céder. On laisse un peu, on va laisser les FARDC et ces gens-là, les Maï, revenir là, ils vont chanter. On a récupéré, on a récupéré. Non, ce sont des arrangements. Je viens vous informer, ce sont des arrangements. Après avoir récupéré tout ce qui était là, ils ont laissé les terrains vides. Ticket le terrain vide. Vous avez information? Ticket le terrain vide. Allez, oui, on a récupéré ça. Et ils ont cédé. On a chassé les M23. Non. Moutoumoko a chassé M23 à Zate. Cinéma que vous avez vu en Uvira, que tous ces officiers du gouvernement congolais, les autorités du gouvernement congolais, vont chanter, vont quelques mètres, pour ne pas comme Zate. Peut-être que sur le gouvernorat, et il y a que nous na Uvira, mais bah on a Bukavu na Musika. Mais voilà, mes chers amis, Mandeko, c'est que ce n'est pas dans le nord comme dans le sud Kivu, et dans l'arrangement aujourd'hui, tous ces gens-là, au moment où sont au service des autorités de Kinshasa, sont au service des députés, des ministres, des sénateurs. Ces gens-là, Wazalendo. Les Wazalendo, appellation, ils qui travaillaient, et c'est les Wazalendo-là qui sont affaiblis. Aujourd'hui, ils sont sous commandement du gouvernement du Congo, ils sont sous commandement des politiciens congolais. Ils sont affaiblis. Mais, ne vous découragez pas. Mon tour appelle ça qui est puissance. Koko appelle ça qui est bango. Oh, qui maï, absolument puissance, azali. Ne vous en faites pas, je vous promets. Je vous promets. Koko wana bazali, bazotala bango. Oui, vous avez récupéré, vous avez laissé tout, céder, tout. Et maintenant vous êtes sur Uvira, on a dit niet, Uvira ne va pas partir. On a dit, mais est-ce que vous avez compris? Vous avez encore laissé Uvira entre les mains du gouvernement de Fouillard. Ah bon? Ok, ça va. Et vous chauffez. Et vous chauffez les bangos pour éviter que le boko ya mounene. Oh, yes, l'accès qui banque. Bon, on a des koi. Bon, on est koi. Goma et koi. Bukavu et koi. Tu te commis wana. Le boko wana babosa nyango. Ba lundi sur tété. Bato ba bunda ki na bango. Bato ba bengana ki ba sala ki tout que Bukavu Goma et koya. Bukavu et koya. Qui? MONUSCO. FARDC, le gouvernement congolais, ce sont les mêmes gens autour de soi-disant Wazalendo. Nous travaillons pour les affaiblir. Je vous ai dit, on a le rabino, et la vérité, ils ont se reproduire. Donc, il y a une monter la stratégie. Oui, tout ça, les forces récupérées. Oui, parce qu'on va promettre le poste. Non, il y a chef de division, il y a général, chef de la paix sur Kouembo. Nous avons le Kouta. Nous avons tout. Mais personne ne croit. Quand tout ça va mentir, et on verra bien comment évoluer là-bas. Voilà, mes chers amis, le tout et la communauté
internationaux, les occidentaux, ont détruit l'armée, la FARDC Congo, la FARDC armée à Congo. Aujourd'hui, tous travaillent aujourd'hui pour rencontrer, pour détruire le Congo et avec les gens qui étaient prêts à défendre le Congo. Alors, parce que l'ennemi a affaibli le Bango, l'ennemi a rendu le Bango impuissant, et c'est le même ennemi qui donne les ordres aujourd'hui que Bango va dans l'ennemi parce qu'il doit travailler avec eux. Donc, Bango Nyonso Bazali au service des individus. Au service de qui? Des députés, des sénateurs, parce qu'il est mon frère, il est mon bébé, parce qu'il est mon fouliro, parce qu'il est Mouchi, et je dois l'écouter. Comme il est au gouvernement, il fait la fierté de Mouchi, moi je vais l'écouter. Comme il est au gouvernement, il est ministre, il est mon bébé, je dois l'écouter. Nous, dans notre communauté, comme il est mon bébé, il est mon fouliro, comme il est au gouvernement, il vient de temps en temps nous donner des petits biscuits, alors il faut les écouter. Et voilà. C'est la misère. Il y a un problème. Et ces problèmes-là, ils finiront par payer. Les gens qui trahissent là finiront par payer eux-mêmes. Ils finiront par payer. Parce que après ça, ils vont puissant d'expliquer le bidon. Comme on a maïmaï ou taki wapi, comme on a maïmaï ou taki na moulele. Pierre moulele. À l'origine, il y a maïmaï. Oh, il y a des gens qui ont tellement de bunda de Congo, tellement de bunda. Allez, baïdé, coco, qui n'a pas de problème. Non, tu salabo, comme la puissance. Mais babo sali, babnigo la dambon. Comme il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de femmes. À gauche, à droite, en Afrique du Sud, Kenya, Burundi, partout, basse, partout. Bango, on va comme le colaïer. La plupart d'entre les Bango, ceux qui vivent dans la diaspora, ceux qui vivent quelque part, n'envoyez plus. Bottine de la Bango, je vous apprends maintenant que la plupart de ces gens-là, nous les Wazalendo, n'envoyez plus. Le gouvernement, le ministre, le député, au service à tout. Ministre, parlement national, hier, pire boy, empire imatuti. Empire imatuti, travailler. Il n'y a pas d'avoir un peu Bamsoudou. Borgine a été élu dans le thème, Balbi Kadam bébé, Balbi Kadam Fouliro, Balbi Kadam Mouchi, ainsi de suite. Et il faut travailler comme ça. Ayakala, non, on contrôle, on contrôle ça, c'est pas le Bakaki bébé, pas le Bakaki qui Mouchi, pas le Bakaki Fouliro, on contrôle ça. Voilà, misère, il y a Congo. Misère, il y a un biso, Nakacha Est, il y a Congo. Misère, na Bango, Bango, je vais comme un frappeur. Bango, nous sommes frappés. Non, il faut demander. Comme vous avez toujours nous sommes là, envoyez l'argent. Allez, on envoie l'argent. Allez, allez, gouvernement, envoyez sur l'argent. Le gouvernement, Zumbongo, allez, azur-moi si à Ketchena, Bujumbura, azur-moi si à Ketchena, Dar es Salaam, Kigoma, azur-moi si à Ketchena, Afrique du Sud, azur-moi si à Ketchena, Kenya, Nairobi. C'est comme ça. Là, je vous apprends la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Passez le message aux autres amis. Si vous devez dire que non, les Wazalendo, nous voulons aider les Wazalendo, n'essayez plus. Qu'on aide Bango de sous-souter. Non, Sabino, Bakomba, Bakeno, Wana est Botunanga, Naïm Sabino au clair, Botunanga, Naïm tout le monde. Oh, bah, ça va vidéo à laquelle à point là. Non, Bishop, vous allez avoir ton kanga qui est l'homme envoyé, ton kanga qui est drone, ton kanga qui est moto bête, qui est bango, ton salamoussala. Ne suivez pas ça, c'est du mensonge. Oh, bah, ça la publicité. Oh, Bishop, ok, ton kanga, Bishop, ton jus, ton kanga, ne suivez pas ça, c'est du mensonge. Informez tous vos amis, oh, dans le Canada, l'Australie, les États-Unis, partout. Informez bango que papa, c'est un lobby. Ne suivez pas ces gens-là. Ce sont des margoulins. À 95%, 95%, ce sont des frappeurs. C'est le moment de Tumboyo, Nakatia Kivu, Ezako Salabo, c'est à cause d'argent. Nous allons faire l'argent là-bas, au Congo, à Kinshasa. Il faut aller chercher l'argent là-bas. Qui va vous donner cet argent là-bas?
Attendez, on va vous donner. Attendez. Et jusque-là, voilà. Et le komoko, exact pour être bandeko na biso, bandeko yokate, bandeko yo bayebi makambo oyo très bien. Parce que toyebi ke makambo nyonso oto bunakate ko Congo, toyebi ango, ndenge nini banda même na histoire ya mabele ko Congo, toyebi ba jeune baza ko sala pour ba nir biso na kate ko Congo. Mais bandeko na biso bandeko yokate. Bandeko yokate pour nous parce que ba bosana ba koko na bango. Ba pe ba koko na bango ya ko révéler bango, parce que keba mutu azo mabe. Keba mutu azo kosa binote bango tout ce que ba papa ya bazo ba manipuler même le kinaye. Cousin na ye nani ba manipuler village mobimba. Ville mobimba manipuler bango ye mutu moko. Aza au service de tout ba yebité. Baza au service de tout le monde éviter parce qu'il est Mubende, parce qu'il est Mufuliro, parce qu'il est de Mwenga, parce qu'il est de Fiji, parce qu'il est de Uvira. A manipuler Banguna Baza pour Botra Mboka à cause de ça, à cause de l'ignorance. Ils sont locaux. Bavandi na bakwa na bango balingi batika na kala bakwa na bango na ignorance balingi ba découvrir te ba yeba te et là on les a koleka so comme si bango ba chatembe c'est comme ça oui mais qu'est-ce que nous allons faire ah ben bon ça va allez ok je vais réunir les enfants je vais réunir les petits allez on va aller se battre vous allez se battre contre qui se battre contre qui vous voyez l'ennemi et vous voyez comment l'ennemi fonctionne. Même au gouvernement, les gens qui sont au gouvernement, ont servi tous ces services de renseignement en air. Nous, mes frères. Qui sont avec eux là-bas. Qui sont les infiltrés. Qui sont en face de la Congo-Brazzaville. Mais si vous êtes à moi individu, oui, signé qui bisote, il a fini qui bisote, pour Kangaye. Oh, est-ce qu'il a fini qui est-ce qu'il a ninga qui a levé qui dit a levé qui pour intérêt à Yona Manana Yo. Comme par ignorance, Yo quand il a montré à levé qui m'a bé. Non, à levé qui peut comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Moi, on va défendre par les services. Par ces services-là, c'est votre travail à vous de défendre la nation. Qui va pour ma banne à la bisoté, va pour ma maman à la bisoté, maman doit y avoir valeur à la nation. Va manipuler Bangoté. C'est votre service. Si le nom même américain va dire on a besoin faible. On a besoin de ignorant. Non, mais on peut venir. Mais nos grands-pères missionnaires étaient là. Qu'est-ce que tu pensais que les hommes, les Africains, les Congolais là que vous voyez là, ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas. Présentez seulement l'argent, par des millions de dollars. Que non, je suis venu, écoutez-moi, je suis venu avec 5 milliards. Avec ces 5 milliards, nous allons investir chez vous, ces 5 milliards là-bas. Et qu'est-ce que vous pensez? Allez, vous êtes prêts pour travailler avec nous, ces 5 milliards? 5 milliards. Il nous a parlé de 5 milliards. Cherchons à gagner ces 5 milliards là. Nous allons doubler ça comment? 5 milliards, on a mis sous thé. Nous attendons un papier. Ils sont tous d'accord. 5 milliards. Comme se trahir entre eux. Pour eux, il chiffre 5 milliards. Non, le ministre des Finances a besoin de 2 milliards, ministre de l'Économie a besoin de 1 milliard, ministre président a besoin de tout ça. D'accord, il y a ça, mais on a mis ça. Nous avons piégé Bango, 5 milliards là, nous allons vous fournir le matériel. Oui, le matériel, on est à côté Congo. Oui, nous allons vous aider à vous fournir les tracteurs, nous allons vous aider à vous fournir les graines de thé, et non, si vous avez tracteur, tu as Brazzaville, tu as Malawi, et si vous avez pays Gabon. Donc, tout ce que pour nous, c'est l'argent, le papier qui l'intéresse, pas la nation. Voilà, mes chers amis, alors moi, je vous demande
tous à la unis, tous à la solidaire. Tous à la unis, tous à la solidaire en ces temps difficiles que nous traversons. Dans la Kiti, attaquer bino, mais la Kiti pour l'intérêt de la Bissonioso. Tous à la solidaire et que tout le moyen de nous toquer la Bissonioso pour notre défendre la souveraineté de la Bisson. Pour le lot, pays mort dans le monde où nous continuons au pays. Pays mort. Au radar fonctionnera. Au contrôle des athées, contrôle la baroque d'immigration. Immigration, on a que pour ses frères. Non, non, parce qu'il doit avoir l'argent. Il ne veut même pas voir son passeport expiré. Mundel sera checker un bon étranger au Congo, on met l'argent. Mais on joue un bon à côté de la carte passeport apprécié. Les gars, vous avez un passeport. Oui, monsieur. Ah, il faut la même date à validité. Ah, il faut la communauté. Ah, ok. Ah, bon, voilà. Apprécié Mundel. Passeport, les amants expirés. À éviter. On va battre un bon à ma tata, ma maman. On va battre un bon à la trahison. Ça, c'est la trahison. Trahir la nation. Et tandis que nous sommes là, il faut tous abus sur le service de la nation pour être de l'eau, Bangouna, Bango la bisoté, parce que nous avons bisouana, na carte de Congo, nous diviser comme Banamiki. Dans le 21e siècle, il éviter que Bango divise avant les acquis, diviser pour régner. Il continue à nous diviser. Il continue à mettre des scènes parmi nous. Alors, tel baquet de nos divergences. Oh, ils ont on regarde devant, on nous dit, mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Nous allons léguer à nos enfants cette histoire d'argent? Non. Nous allons léguer à nos enfants la corruption? Non. Léguer à nos enfants nos disputes? Non. Nos insultes? Non. C'est l'anti-valeur. Non, non, non. On laisse ça à côté. On voit la vérité que non, moi, je vais respecter. Je répète encore, rien n'est encore trop tard. C'est une question de mentalité. Rien n'est encore trop tard parmi vous. De revoir parmi vous qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble avec tous ces services-là? L'armée aujourd'hui affaiblie, l'administration affaiblie, la sécurité affaiblie. Nous sommes à niveau zéro. Les gens ont besoin seulement d'argent. Où vous irez avec cet argent, mes frères? Bon, que nous wapi. Ceux qui ne comprennent pas besoin qu'on benga, on a quatre yebi. Numéro de téléphone, donc on benga biso. Alors, tous les la libération spirituelle. Ce qui appelle ça rabino, message de rabino, c'est pour libérer là, spirituellement. Pour faire voir nos valeurs à nous. Vous faire voir que nous sommes capables de faire quelque chose. On a besoin de quelqu'un de là. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu as le pouvoir 20 ans, mais à condition de prendre le besoin de la réalité. Bon, le besoin de l'Ion, bon, le droit de la Malamu. Contrôle les anakati de la Moka. Quelle humiliation aujourd'hui de voir que, oui, bah, comme moi, pays, peuple mort minoritaire, comme on le dit. Mais arrêtez. Arrêtez de penser comme ça. Avec quitter n'importe quel coin en Moka. Un pays dans le monde au moins, avec quitter dans la savane, et qui tu choisis, et yeux chargé, mon discours de Kengerango, et t'es dans le bouc de Kengerango, et yeux, et mati. Mais yo Congolais, mais quand ta graine moko, il y a or. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu. Non. Où sont les papiers? Mais l'avion qui descend, il monte. Avec des tonnes et des tonnes. Qui le contrôle? Personne. Mais nous devons Congolais, même si la graine moko ou comme moi 100 grammes, à lui, même ça que le reçoit pour ça ne pas faire quelque chose. C'est un peu bon, même si 5 kilos, après ce qu'il y a, nous prenons à douane. Donc, on les calera dans l'aéroport, à l'état matin avion, à récupérer à Kenango. Est-ce qu'on raisonne? Tu as réfléchi, maman. Tu as réfléchi, ma tata. Il y a autant le Congo de demain. Nous allons laisser parce qu'on va passer. On est capuchons.
poste aux ailes, on a la douane, contrôle de gémonie, et qu'on est éternel, on a poste, on a zaté. Yobo, on a sur le aux arrêtés, nous sommes à continuer le système où il y a yo, on se fait la langue. Voilà bandeko ezali oyo nzamba totuda biso yango toako luka ke to sala nyonso po ete tosala toluka libération spirituelle, libération économique, libération ya nyonso ya kati ekolo kongo parce que nous sommes coincés quelque part. Nous sommes coincés parce que les amis ne nous comprennent pas. Les amis cherchent à gagner tout pour eux et rien pour les autres. C'est ça la malédiction. C'est ça aujourd'hui que bakoué ya kati ekolo Congo, ça ne fonctionne pas. Les gens ne fonctionnent pas. Les gens bazo vivre été. Parce que malheur wana ezo frapper ba ndeko kanti que non na sek pour la punir mutu nzo to punir di bolta na yo nyonso mobimba nzambe apambola bino moko la bino to lukala moyen ndenge nini na rien à conseil na rien à conseil que rien n'est trop tard, rien n'est encore trop tard. Il est temps que nous pouvons faire encore mieux parce que les ennemis profitent de ma dispute à biso. La politique où ils ont contrôlé à l'extérieur, c'est pas une politique. Parce que la plupart de tous ces politiciens, vont parler dans le va décider. Chacun dans un pays, il y a 2 ou 3 pays, on va gérer tel politicien. Et va dire, non, il ne faut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui-même qui va aussi derrière l'autre, la politique. Non, et ils ont refusé. Allez, il faut pas les associer. Tout on a, on appelle ça la manipulation. Et alors, cette manipulation, on a des facteurs de nous freiner, de nous bloquer. Ils ont bloqué le bison parce que c'est pour les intérêts égoïstes. Intérêt égoïste, il y a des politiciens, intérêt égoïste, il y a des pasteurs. Regardez, nous sommes entretués bêtement comme ça pour le bien matériel à Moukili. On a la somme qui voiture, il faut la somme, allez, passer le tomate, le poison, à Kofi. Kaka, bison, na monoko, Nzambe, Nzambe, Dieu le créateur, Dieu Jéhovah Jiré. Tout ce qu'on va il faut petit. Aluka, on va barrer, tu vois, on barrer, on est pasteur, on a un kaka. Oh, bien aux hôtels de Nzambe, on a un kaka. Pour les gens gratuit. Et là, on est comme si vous soyez Bobunda. Bobunda, Bobomana. Bobomani Boni. Bozini. Bobomani Bozini. Mboka de Tikalakana. Bobuna tête Bobanda Oteya. Plus de millions d'églises dans le Congo. Changement de tout de suite. Changement de tout le monde à carte de Congo avec vous autres. Des pasteurs, des politiciens, des évêques. Nous sommes. Depuis que vous êtes là, vous travaillez là-bas, grand bishop, grand pasteur, prophète, vous avez plein l'église d'Abino, mais vous avez vie dans les années. Vie sociale à bateau, 80%, donc 90% presque dans l'église d'ailleurs. Vie sociale dans les années. Et on brebis, mouton. Ils ne comprennent pas que celui-là qui est devant là avec des montres Rolex, celui-là qui est devant là avec des chaussures, avec des types là qui changent chaque jour comme les habits. C'est celui qui est là devant là, celui qui est au terre de notre malheur, de notre misère. Mais il nous enseigne. On les a dit, on a enseigné, on a dans la base à malheur, et yo, recélère, coupable, parce que c'est toi qui l'accompagne. Au foot, on misère, sous na libota monsieur l'ongwate. Pour tout souffrir parce qu'on y habite. On continue à l'autre y habite. Voilà, on va dans ce Congo, ya solo bandeko, non se zali ko leka na carte Congo, na kanti vous comprendre déjà que il est temps pour nous de dire non à la manipulation. La manipulation oyo bandeko ba occidentaux ba sala biso pona ba yel biso bitumba et ba moko ba yel biso bitumba ba moko diviser biso ba yel wana ba séparer ba groupe A, groupe B, lui-même l'acteur, les décideurs, ils donnent les armes au groupe A, ils donnent les armes au groupe B sans que tu entre vous. Vas-y, toi aussi, me dis c'est quoi ça? Tu es dans ce coin là, mais après le groupe A, après le groupe B, objectif c'est quoi? C'est l'extermination d'un peuple, l'extermination d'une race. Nous sommes en guerre avec ces gens-là.
Et toujours les petits, les gens ne comprennent pas. Et vous, quand vous enseignez des choses pareilles, vous mettez à contre le biseau. Paul va comment il m'a Paul va comment il y a Jésus-Christ de Nazareth. Paul va comment il m'a mais moi, je vais parler de Kimbangu parce qu'il est naïf, qu'on va y aller à Congo à Nzambe. Na kolbele la kombo ya mutu musute on a yebité na biso sur la li na tout na kinshasa wala ah papa mo papa on a une histoire Kimbangu bien te mwana on dit je wala on dit wala Kimbangu le kaki wala Kimbangu cheke le boboy on dit sika wala Kimbangu le kaki wala mboko on dit le mulo Kimbangu za on dit prison Kimbangu za awa a no ko ba 30 ans l'histoire mais si on que il sika sur so ile biso na papier o tout mais on la sangai fleuve oyo Jésus-Christ de Nazareth à Katsaki na nini zaki ola sangai esika moko ba ya salaki boy ezaki na ba mai na ba nini ezaki e bato bazana sima ya ba kombo wana o ba ke manzo kombo wana ba tinitema mabe koko na mutema bete koko na mutema mabete ndiko na ngai koko na kela ba envahir pays anani koko na kela ko ba peuple ni na monde o peuple ko ba koko na biso mona était temps na bango ba kela ko bunda tuma mo Égypte ba kela ko bunda ça peut non koko na yo asala ki yango te bana na Nzambe baza basin atangisa makila mutu te avanda na ye banyokola bete fo bete fimbo asalika abu esclavagisme bamoni yango tu tata lingi mpe totangisa makila na bango te tika bango bakedeka mpo tata boyi baki siwe olobelanga ke koko na yo ndoki oyo aye kotangisa makila bana na yo ya bakoko na yo yo obengi ye saint oyo ye na babuku na ye na religion na ye yo obengi kokwara nango tandis ke misala na ye ya mabe olingi kondima misala na mabe te bayebaka nzete na mbuma ebotaka soki mbuma ya nzete eza babe nzete oyo mbuma yango eza ngai ya nzete nakona yango te nabuka yango te eza ngai bololo c'est ça. Voilà bandeko na ngai bana some ekolo Congo ya solo toyaki wana po ete toteya bandeko na biso bana elonga bazali parmi biso na kanisi boyebi ke il faut toyoka enseignement to kama loba nyonso na pesi bino rendez-vous lobby bana elonga oyo aza mwana elonga te tika ye oyo aza mwana elonga genda matoyi yoka ngai bien lobby na koya na midi 30 au plus tard juste pour quelques minutes parce que la journée moko spéciale mokolo spécial oyo Vuluzi Kimbangu dans Tumunwa abandaki musala na ye ya kokamusa minde oyo abandaki kokana ye asinyaki bango alobi maintenant na bandi musala na ngai oyo abandaki déjà bien avant Vuluzi Kimbangu déjà même avant na mois ya mars abandaki kolamusa bato même na mosika mumbai saison tolinga toyena bebe moko ate bokende bozwenga sa alamuki alamusi asala miracle bona bayeba mboka ebele batanga kombo na ye asala miracle wana kopanda wana na 1921 ndabana musala wana mais le 6 batibeli bakonsidera kaka le 6 avril 1921 oyo vraiment banaki miracle na ya solo ya kolelisa mindelo na signé bango nazo reconnaissance wana bozwi bango te ya wana mokolo na ye ezali lobi bandeko bolanda oyo nyonso aza na makanisi ya koloba asiri yango abenga lobi po ete tosolola makambo ya tata nzambe ya mpungutu lendo oyo atina Vuluzi Kimbangu na Tumulwa na kati na mabele ekolo Congo po ete alekisa biso bonene na ye tata po ete lelo tokumisa bonene na ye voilà bandeko bana some ekolo Congo matondo na baoyo bonso banemesa na kodala biso na kati ya chaîne na biso TV lolaka ya Vuluzi Kimbangu topesa matondo na mama na biso ana lusa kweno matope na yo mama esika ozali na libota mobimba matope pa na yo papa na biso mukombo Mikael papa tosoke pa na yo na lisungi na nyonso sur la chaîne na biso tobosani te papa na biso yeko papa yeko Emmanuel losako matope pa na yo papa yeko Emmanuel losako pa na yo papa Francis Bitodi losako pa na yo mama na biso Bamika Marie losako mama wana en tout cas mama wana nzamba pango na yo pote mama wana ye a décidé le bi papa Sahela nana minga kopesa yo te
nani le côté papa mais ngai na siré yo na chaque mois na contribution na la chaîne na yo na ba pesa yo ka 20 euros ah na mona wo ko ba milliard yo 20 euros ya mama wana na mona wo ko ba milliard na ba mbongo na monsieur ya ba monsieur na moni 20 euros ya mama ya mama ba mika oh ba milliard te mama ya pesinga mama bato za wapambola yo matone pala yo mama na biso Fatuma Banza na mustara nyonso za kosala kati na émission na biso na chaîne na biso Papa Willy na mama Marina kati na Dallas lo sako nzama bar telabino adra kati na bino lo sako pa na bino tonton le matobo sani hotel kati na États-Unis d'Amérique tonton le ma ya solo nzama pesa ya bakisa na yo nyonso to bo de Papa Willy Kayenga lo sako matone pa na yo papa na biso Emmanuel Yeko lo sako mama na biso Mososo mama Soso lo sako matondo na lisungi na yo mama na biso mama Samuna lo sako matone pa na yo to bo santé mama na biso mama Tete mama armée nationale du peuple Congo mama armée nationale mama armée na yo kufite armée na yo ezali malgré la côté na carte mobulu mais armée na yo du peuple Congo ezali voilà bande ko nyonso otomoni na carte na chaîne na biso oyo nyonso basunga chaîne na biso nza bapambola moko na carte na bino bande wa biso bonso wa ndenge biso bana tomoni Thierry le commando ana biso mobundeli solo wana na ebike aza mobundeli ekolo Congo Thierry le commando sako epai na yo siko ozali tomoni ndeko na biso Benato tomoni Beto je pense Bert boskizenga po montanaka ba miso ekomi na kokoluka tomoni ndeko na biso Zuki aza na biso wana lo sako epai na yo maître Lopar lo sako epai na yo bandeko na biso bonso baleki biso koma de bandeli tina suka matondo na baker na bino na balike na bino nzamba kombola moko na bino pese ne gane vo lobby pona koyeba lisoro ya mbulu sikimbangu tantumonwa oyo nzambe atinda na kati na Congo boza na chance bandeko na ngai ya komona ke nzambe atinda oya ye na mabele ya Congo mais biso toza koyeba tozoluka nzambe mosika mais asala ba miracle kana Congo da totela nzambe tata mama equipe en vita abunda na ba mindele ba frère jésuite to bandeko ya Emmanuel Macron abunda na bango qui va donner que non kolwa sous empire te kolwa sous royaume te pour royaume da pona biso pona binote to mona was intéressant ala biso ko sala royaume na kati ya Angleterre na kati ya Irlande bino mono bana mo shooter bomaye pour comment le mal shooter ba bazela biso va royaume bo ba histoire te royaume bango banda moto rome banda na Congo royaume Congo ne ba mindele ba so ba kopia yango so ba solo wana te yon baba mama wana batata wana babunda bituma po lelo yoza o sepelela Congo o la Congo lo monene lo makasi ya azate nzambe achaki bakoko ya bino akoko koko mpemba bande ko botuna bande ko na biso abandundu bebe sabino koko wana zela kinani koko mpemba botuna koko mpemba nkoko mpavu moya na est ya Congo omona kati na Dar es Salaam bendele na eza na kati ya Dar es Salaam oke abunda bitumba yana bani aboya corruption abanma aboya no bino no ndiba bino te ifuna libere bande ko nga ba bantu bande ko na Mubembe alongo pa ko libérer bande ko ba bantu na Tanzanie mais aujourd'hui les Tanzaniens sont incapables d'aller libérer leurs frères na kati na est ya Congo. Hein? On va vidéo on va continuer la complicité pour pas nuire on a kati na Congo Kinshasa. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Na kati Angola va continuer la complicité te ba nuire on a kati na Congo Kinshasa. Nous sommes la malédiction. Boye bango la malédiction vous frappez bango. Biso to kida ok ba congolais ba fo ba to mais to bongo la bino to vanda la bino bambule bele to yamba bino bo lela passe bo ya to yamba bino peuple hospitalier et mon biso me beni biso sale bino to yawa te beta benga na bango oh et puis ça biso matea et puis ça biso toli pour to yawa bunene na nzambe to bunene ba koko na biso o to bossa na ki bango et voilà ba comment frapper biso à gauche à droite pour na ko sanga bo tosi le bina ko mi la go allez
Matondo, Ingeta, Ibobo, allez, lobby na 12h. Ingeta.